oyo to kenango eza empire ya suko babengi empire romain. OK. Tato ba empire romain to zomo na Rome. Bato babaka pena Jésus na croix eza ba romain. Ba romain bango ba oza empire ya suka. Parce que les autres ont la Amérique est puissant, Amérique est puissant, oui. Mais puissance de la Amérique de la Europe place penza antichrist akobima mais à nationalité ne cause la moyuda mais akobima na Rome. Mais monde entier bazo c'est la apparition antichrist. Parce que jusqu'à maintenant antichrist n'a pas cette apparition dans moto boté. Pas quoi comme un être humain le quoi batu nyonso. Yenda cause possession mokili. Tant que enlèvement salami. Parce que Daniel a prophétisé que pendant 70 semaines. Topé na ba français ba kolobango 70 semaines. Pendant biso ba tozana ba pona ba belge ba koloniser biso baka 70 semaines à Daniel. Tozana Israël. Tozana église. Tozana ba nation de la terre et puis tozana diable. Parmi ba loge prophétique ba terre onandé Toki ko simba prophétie de Jésus, le béli Jésus, ou le béli ba. Il y a pas prophétie qui a pour l'église. Toki ko mélanger ba prophétie Israël comme abisso non. Israël n'a pas prophétie naïe, mais alors je prophétique que Jésus à côté les mains. Jésus zo bakeno nazo détruire temple mais na ko bâtir dans 3 jours. Abane ko le bela desota temple. Alors le bela temple au Salomon tongaki. Et c'est le système mosaïque. Système ascension aronique ils ont fait. Parce que na station aronique ça se passe lévitique, pour les amis qui ont un bélier, un tout-terrain, un taureau, pour ne pardon à péché à peuple. Alors, je sais que le système, il y a une apparition. Il y a un véritable agneau. Pourtant, les gens ont une révélation. Dans Matthieu, Apocalypse chapitre 5, ils ont dit que Moutaza dignité ko fungola livre na nombre ba sona yango. Mais monika mwana pata à telemi, ozaki dina ko fungola ngo. Mais c'est comme Molimo Sata ko vanda. Monta ko détruire temple les anzoto ya motu, Molimo Sata ko détruire. Motu nda komi temple lelo. Temple ya Salomon sera détruit na guerre à Maccabée. Un certain général Zaki Romain comme on est Titus, ndaka ko détruire temple wana na guerre à Maccabée, temple zalaka détruit complètement parce que kolobe que non libanga moko ko tika likolo libanga mosuté. Temple ne ko libela. Temple va passer bokende lelo na Israël kuna bokena ba requête ba ndimi ezaka miri moko ba jik ba yuda basala ngo ko comme tourisme bali ya kabatu bambo. Maintenant lelo ba mona muto abengi kombo ya pape. Pona koma on esika pape na simbaye. Au mona ki apôtre déjà mona ki na mokanda ya Apocalypse chapitre 16 verset 13 à 14. Baba keno ils ont 3 esprits impurs ou ebimi na monoko dragon yemoko satan. 3 esprits ebimi lelo za na opération ezo sala. Parce que l'esprit c'est la lividité. L'esprit face ça là pour ça pour un honneur à diable. Il y a un monde lelo ba conscience sur le monde entier ba diriger le monde entier. Ba on va préparer des apparitions antichrist. Demain il rejet ça ko sang ça ba faux prophète, un moment lelo prophète mon prophète m'a pédé. Okuta prophète na concert à Fali Azali. Okuta ye na ba jusqu'à tout ba concert à Mukilezala Azali. B52 Mawanayo 1000 fois 1000 encore. Un faux prophète. Prophète à balle. Le loco dit prophète, il m'a dit muta flama sunguru. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ciel ouvert, ngeko tamaka yango, oh na Vincent Makeba, ciel ouvert. Na lobimbote na bande connu sur Ciel Ouvert TV, la valeur sur dans les seigneurs na linga rabino mingi, n'apporte rabino à cœur pardon, Zambé na lola apambola bino na pesimbote la bande connu sur bazali kolanda la valeur sur dans les seigneurs.
Ndeko s'abonner na Ciel Ouvert TV, kota s'abonner ko la notifier na ba vidéo na biso, ba ba linga la valeur sur dans le Seigneur, ngayo sous na Ciel Ouvert TV, na za toujours wana kaka pona ko panzo za libongo sango malamu na possible na sombote. Le couple Simon qui voloka, ba diaspora, communauté congolaise, ba bonso ba linga kanga, ba bonso yo. Ba c'est la canal valeur sur dans le Seigneur, mbote na bino lelo tokolobela. Tolandi biso nyonso sango oyo bongo papa silina ko confirmer to pe ko affirmer officiellement mariage ya ba homosexuel. Tolandi ango pas de commentaire là-dessus. Mais nazali ngai mo côté na plateau nazali avec le défenseur de la sainte doctrine, le pasteur Richard Mangando Boyebi Mingi na maison du Pain TV, lelo vraiment tokosola na epe na Ciel Ouvert TV. Tomekana nous kobetali solo sur le plan spirituel, sainte doctrine et kolobanini. Lelo oyo toki sango oyo uti utana papa. Koloba ete siko ya pesinzela officiellement mobali na mobali babalana. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique ? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique qui officiellement, je vous rappelle, considère le mariage comme l'union entre un homme et une femme et qui officiellement reste ferme sur l'opposition au mariage catholique. Le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a officialisé cette annonce précise qu'il s'agira d'une bénédiction hors liturgie qui, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni en relation avec eux. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique et toute cette galaxie anti-pape François qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Merci pour ces premières précisions. Natalia Mendoza depuis Rome. Moi, c'est dans moi, c'est Babalana. Où va le monde, tozo kendo ya eske zali bilembo ya signe tango suka otuna kato kotuna mais tokoti qu'elle a vraiment le défenseur de la sainte doctrine a vraiment temps ya kosola na biso na PC équipe technique nyonso ya Ciel Ouvert beauté rapidement fungela sur plateau to ya mbozeli invité na biso. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman bijou, bonjour na ba abonné nyonso ya Ciel Ouvert. J'espère que ça chaîne les gars moi kala depuis 2016 je crois 2015 et ça pena chaîne fungoma ki na misu na ngana zomona et puis na quoi que ba bana mon elonga pasteur Richard toujours à pona ko édifier bana nzambe parce que ko la pesi biso ministère pour l'édification je crois que na saluer bande konyoso et zambala libosote na le cas déjà awa peut-être ba vidéo sur bande ko batali et kimo bambula mais ba abonné musu ba bakisami pe na simana bi ba bakisama ki mais et na pasteur Richard na zape moko ya mwana otobengaka mwana ya molimo tope mon père de la foi isa pasteur Vesa oyo aza kolosheni oyo yende mutu na bongola motema na nzela na ye yende encadrer ngai yende changa maboko lelo bomo na pasteur Richard bino bosepelaka na bolandaka. Mon père de la foi c'est pasteur Vesa oyo encadraki ngai oyo vraiment formanga kitoko talaka soko za déjà instructeur formé ba commando biso ba commando du ciel vraiment oboyebi bomo toza nango tozu yango na nzela na ye. Yango toye toujours musala na biso pona ko édifier peuple. C'est ça bande ko kombo na pasteur Richard Mangando mon père a pesanga pe ko nyeke c'est pasteur Richard Mangando nyeke c'est je crois que boba nomona elongi nanga moi mingi to koleka toujours pona ko édifier bino na pesi mbote nanga pa ya Amani Bongo depuis les États-Unis et puis na Lausanne na Suisse na Moni Bongo Ser Pitu na Bongo ma bien-aimé na saluer na Belgique na zomona c'est Gracia na Moni pasteur Justin pasteur Kiala ma maman chérie, ma maman Riti, na salué. Et puis en Allemagne, na Bongo, apôtre Simon qui voulait comme vieux, il y a tout le temps, il y a Kosakanga, Ernyoso,
vraiment na pesi mbote na maman mosi na ye maman mosakoli maman Albertine na saluer et puis na ministère na ngai Isabelle papa Flori couple moko exemplaire banda babanda ti lelo bazo nuna bazaka ensemble mobile apesa mosi 100 mètres traité mosi apesa mobile 100 mètres traité baza toujours ensemble kola pambola bango bazala vraiment exemplaire pour na ba couple belé et puis na France na comment na se na ngai la libenga yepe azala toujours mutu tozakane tout le temps et puis na moni maman Emeras toujours na Paris et puis maman Brigitte opé tozakane mingi na Paris na ke na Canada na moni bongo serre Linda Futila maman na winner et puis na moni Esther Moyembe akolo toujours na Canada na Irlande na moni Serre l'a dit et puis na pesi madame na ngai na saluer batu nyonso ba yebinga vraiment ba mbote na bibi. Merci beaucoup papa tokamba na losambo ya boto kota na masona biso. Kolo mozali sali kolo pe na sezalio yo salaki lola osalaki mokili osalaki mingala pe bibale osalaki biloko nyonso na mokili yawe biloko moko ezali samaki te sali lobana yo le Kumukembo Massanjule Zongana parce que le bac au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Kumama Sanjolama honnêtement papa natiki émission na maboko na yo tika moli mosata diriger monsieur bandele kino suka afin que makamoto kolobeza pona ko edifier ba eli na yo bazali éparpillé à travers le monde le Kumukembo Massanjule honneur zonga pa na yo na kombo na koleso maso zali Seigneur de paix sauveur to bondiri pe tirobi amen amen papa a autorisé le mariage et homosexuel. L'homme de Dieu n'a évité sainte doctrine et il conseillé bisonine. Est-ce que ils allaient bilembo tango suko ekotali c'est solo keboye ya mwana nzambe et comme peine. Est-ce que comment se fait-il que nzamba tie moi sina mobali babala mais lelo papa ko beta episode du solo ate mibel na mibali bakoko balana basi na basi na évité papa toujours qui wapi na pesi malobe pai na yo Bible lobina mukanda machi mama bijunga azap musena nzambe na ngai ko kamwa te ma papa osala peut-être pour na bato ba olanda biso peut-être pour na bino ba journaliste bo mona ngolo kwa sika mais eza makambo to lobaka eza makambo to lobaka mais comme na tempeto bana kuruba makambo susu c'est la prophétie biblique prophétie te kona mona kuna na masina bato balongoli bazemino prophétie biblique ezali parce que na kata enseignement tozana enseignement etali oiza pour na doctrine ici le sali tozana christologie enseignement christologie tozana doctrine pe ya eschatologie eschatologie ça veut dire que le baba prophétie biblique ko fixer église par rapport à temps tozana ngolelo oyo lelo batubele bazo baté ba pasteur batika na message oyo zo futa bango pona so na pasteur mabi message zo futa eza message ya ba lien abi passer au ba lien ko kata ba lien ko renverser botel nga habité oui to ko kata ba lien to ko renverser botel mais nga na tek évangile na mobima nango na tek a sali na tek a christologie bato be ba Christ na mozindo pour lelo bato be le ba comprendre mama ça bise que Jésus nzambe habité tango Jésus be balelaki papa mais biso to ko te Jésus na mozindo que non yé moko Jésus na théophanie na ye tango kiti azolo ba kwa mutu azolo kwa mutu mais yé moko nzambe parce que babi qui au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu babi que le bana ko la tanzoto auto mona ki wana Maria bota ki Jésus yende nzambe parce que le babi ko la tanzoto pour ne sauver bato alors makambo tozo mona lelo na kati bangomba bande ko bala na moi bien parce que na kozala mingi na moi domaine de prophétie ya koloba ezelo kwa sikate mama bijou oyo to ke na ngoza empire ya suko babengi empire romain ok tato ba empire romain tozo mona Rome bato babaka pena Jésus na croix eza ba romain ba romain bango ba oza empire ya suka parce que lelo tozo lobela Amérique a puissant oui mais puissance to lobela mingi tozo mona Europe place penza antichrist akobima ma koza nationalité ne koza la moyuda mais akobima na Rome parce que empire ya suka o sengeli diable a l'apparition parce que lelo tozo la désavènement pour na biso bana nzambe basala nzambe tozo la enlèvement de l'église wana déjà finalité à sali le tozo ba to repentance bongo la mitema bondi makolo kola kozonga mais enlèvement ça comme finalité à sali to que ne kozo récompense na biso mais monde entier bazo la apparition antichrist parce que jusqu'à maintenant antichrist nano sala apparition na bomoto boté pas quoi comme un être humain le quoi bato nyonso yenda kozo possession mokili tango biso enlèvement salami parce que Daniel a prophétisé que pendant 70 semaines to pena ba français ba kolobango 70 semaines
Pour na biso batozana pour na ba belge ba coloniser biso baka 70 semaines à Daniel. Na 70 à Daniel, ils ont divisé dans 3 parties. Toi qui na 62 semaines, ou ils ont na ba événement nango mona ko ta kuna de pe ko pesa suma mebele, je crois to ko fungula ngo mokolo mosusu. Toi qui na 62 semaines, toi qui na 7 semaines. Et puis tu as une semaine que vous allez compter après l'enlèvement. Pour arlonge la prophétie, ils ont déjà arrêté pour Israël. Les hommes ont sakula pour Israël. Parce que tu as 5 terres prophétiques. Un, tu as Jésus-Christ. Tu as Israël. Tu as l'église. Tu as la nation de la terre. Et puis tu as le diable. Parmi les arlonges prophétiques, la terre, on a dit. Tout qui aussi ma prophétie de Jésus, le béli Jésus, ou le béli, il a ma prophétie pour l'église. Tout qui mélanger ma prophétie Israël comme Abisso, non. Israël a ma prophétie naïe. Mais alors je prophétique Israël à côté les mains. Parce que quand la paix bango mo congolais pour na ba raison que a sauvé biso ba nation. Malgré ba nation toujours comprendre que eux attendent Abisso. Mozo na ba nation ba tiki nation sali côté Jésus azali. Ba kena Israël ba bi ba na ma Jourdain. Ba na mabela Jourdain. Ba yebo me mabareketi na bino bo pesa pasteur na bino akene nango na nini mira la matation oh mira la matation lelo oh mira ba Israël ba oh ba jif ba ça za mira moko ba ça ba fondé temple ezala déjà détruit parce que au monde Matthieu chapitre 1 verset Matthieu 24 plutôt chapitre 24 verset 1 2 Jésus zo bakeno nazo détruit temple mais na ko bâtir dans 3 jours abane ko lobela 200 temple alors lobela temple au Salomon tongaki et c'est le système mosaïque. Système sacerdoce aronique est fait. Parce que dans la sacerdoce aronique, sacerdoce lévitique, pour les amis qui ont bélier, tout terrain, taureau, pour ne pardonner à péché à peuple. Alors, je sais que le système n'a pas eu l'apparition. Il y a un véritable agneau. Pourtant, les gens ont une révélation. Dans Matthieu, Apocalypse chapitre 5, azomona ke mutaza dinita ko fungola livre na nombre ba sona yango na monika mwana pata ya telemi ozaki dina ko fungola ngo cela veut dire ba sono se fungwama déjà livre comment ouvert tous les se fungwama mais oko kisama na tana yango alors mokolo Jean Baptiste amoni agneau akiti abisi bato voici l'agneau de Dieu ye wana mutazo longola masumu ya batu mais na musumba mona Jésus. Mais Jean-Baptiste n'est pas révélé ça, moni abi voici l'agneau de Dieu. Ok, tant que agneau a monani, aye pour abolir le système mosaïque. Yango lelo ba passer bazong ça biso na sacerdoce aronique non. Donc dans un service zwa mafuta, zwa mungwa, sangisa, sala sauce. Balola yango, mais la pose lobiko non. Biso dona sacerdoce royal. Au nom de Jésus, mon amour tamoni. Tala Pierre n'a jamais bamoni et boss na dibuso temple wana. A fixé miso ba pesa or na mbongo. Pierre habite toi na mbongo te. Toi pe na or te. Mais o dozana ngo telema pe tambola. Ko ka telema tamboli mbala moko bandi ko sepela. Oh lelo za pasi. Lelo comme service maman ko sana minuit. Oh ka bato ko ba prophète bishima ba osala ka ba tapage. Ba sala Satan. Ba opesa bato mikumba somba pomme de terre, somba manyoko, somba mayebo, tout yango, sangisa yango, ndozu guérison non. Ali biso ba kaleso de pesa chance. Ali biso ba portefeuille magique. Oh iza bonganga pekis. Tolo bana batuna langi nini po boyo kabiso. Baba sala nzambe te. Alors tango Jésus bi na détruit temple, a détruit système ya sacerdoce aronique, mosaïque ezo kweya. Makambo tumba ba bélier ba tout terrain ba taureau pose sali za susu te. To komika na kombo a Yesu mutazu lobiko, c'est ça. Acte chapitre 12 verset 4. Alors système ane zenga zo fait parce que véritable agneau aye oazo kufa yango ale mulota kopena ki mystère aye mise mobi ozalimbeka oyo to bonzeli nzambe ozali bonza oyo nzambe andima ye wana nde libonza ye nde véritable agneau oye kolimbisa masumu ya monde entier ozala moyuda ozala païen ozala ugandais ozala américain ozala nani ye nde ko réconcilier biso parce que temple ya Salomon ezalaki kaka ko mosala ngo ezalaki nini ko expier masumu ya peuple ko pardonner ko réconcilier bato na mokeli na bango et puis bénédiction
Maintenant, Jésus a eu comme bénédiction, a eu réconcilier parce que nous étions perdus en Adam. L'issoumo Adam salaki et c'est que biso tozaki perdu en Adam. Obotami lelo obotami na péché adamique. Yango tango Jésus a monani a eu expier deux sortes de péchés. Le péché pluriel et le péché singulier. Péché pluriel c'est péché tout ça la chaque jour. Ekobo, lokuta, lolendo, ndeza masumu tout ça comme konyoso. Mais péché singulier, péché adamique. Bano babotami lelo mama bijou babotami na péché adamique. Ah bon? Péché adamique ils ont le matin où tu crois l'évangile que Jésus a Seigneur et Sauveur. Des péchés adamique et quoi? Ozolana. Yango qui ko mettre fin na vie à péché. Ndia bane ko lobeke ngani ne ko longola masumu ne ko ngani véritable agneau, véritable bélier, véritable tout-terrain parce que on a ombre na nini ça saronique ils ont ombre des choses à venir. Maintenant en réalité Jésus nda memi sali. Ay ko explique masumu na biso alimbisi biso mbeka masumu na ye apeto biso na makila na ye. Jésus a bane ko lobela ko pe temple za kinzoto na ye. Que lelo nzamba zo fanda suna temple batongi na maboko ya batuti. Parce que là, on a dit passer batombuki na kotonga ba temple. Temple. Oui, bien bon. Ko somba le pango kotonga ko ménager ngo bien poto sambela ya lisumuté. Mais ko lobake temple parce que na temple za ki tango basali Salomon tonga temple, Salomon ko dédié temple. Abi ke mutu to ko na maladie, so akomi awo kolo yo kayo limbisa. Mutu to ko na problème so akoti na temple. Wana daki parce que temple c'est nzamba ko vanda kuna. Mais lelo Jésus avec non, temple zo longo Salomon tonga quelque chose dans la détruire. Temple zo comme siko nzoto ya moto. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Abi ke boye bité ke binonde bokomi temple mo mosanto. Bisiko mo mosanto za ko vanda. Monta ko détruire temple za nzoto ya moto, mo mosanto ko détruire. Moto nda komi temple lelo. Temple ya Salomon sera détruit na guerre à Maccabi. Un certain général zaki romain comme on est Titus. Ndaka ko détruit temple wana na guerre à Maccabi. Temple zalaka détruit complètement parce que kolobeke no libanga moko ekotika likolo libanga mosuti. Temple ne ko libela. Temple va passer bokende lelo na Israël kuna bokende ba requête ba ndimi ezaka miri moko ba jik ba yude ba salango ko ko ma tourisme bali ya kabatu bambo. Mais temple à Salomon c'est détruit libanga moko etika likolo libanga mosuti parce que kolosoka lobby faut à réaliser ngo. Léon kama ki ba passer bokende lukanzambe na Israël ba na Maya Jourdain ba ko teka na Congo. Izo kamusanga izo lekelanga. Na ba drapeau bazoya na mo. Wana bato bakoti ba kabal jif ba passer bokende kuna. Ba rabende bazo initiaka bango. Alors maman nanga bijou pona ke na réponse na yo. Mokolo apôtre ja tobuki misu. Azana ile pakimos parce que aza apôtre suka oya kufi. Au moment que na histoire de l'église après ba apôtre kokufa, ezaki na église paganisée. Babylone et lelo Rome. Bazwa que église en otage. Ba c'est une église pendant 12 siècles. Nde ba kotisa Babylone ko mona kalelo. Biso sa ba église arrive pe tozwango ba mafuta Babylone ko kilikili ba nzambala ba voile ko lata na ba église ba mariage ba voile yango de kota mutakosa ngo constater na 325 na concile Nice akota ba mauvaise ekulusu ba tie ekulusu na kati ba église Babylone kilikili eza ba Babylone ko na ba bengo église paganisée mokoto ko yokola histoire de l'église to kwa ko simba wana eza église paganisée. Même étant Martel qui manga bimaki na réveil makene ki na mabiloko mususu pe oazwa ki na Babylone. Maintenant lelo ba mona muto abengi kombo ya pape. Pona koma na esika pape na simbaye. Au mona ki apôtre déjà mona ki na mukanda ya Apocalypse chapitre 16 verset 13 à 14. Baba keno ils ont 3 esprits impurs ou bimi na monoko dragon yemoko sata. 3 esprits bimi lelo za na opération ezo sala. Parce que l'esprit c'est la cadre de l'évidité. L'esprit fait ça là pour ça pour un honneur à diable. Il y a un monde lelo ba conscience au monde il y a monde entier ba diriger monde entier. Ba on va préparer des apparitions antichrist. Tu monde ba ça ba arme nucléaire. Ah wa Russie sali boy, a sali 102 et Japon na guerre ko préparer guerre ko na Armageddon. Ah bon? Oui. Alors 3 esprits impurs tango bimina monoko dragon, il y a un des autres régner lelo. Et ça ko régner na ba domaine au 4. Domaine religieux, domaine politique, domaine économie, na domaine technologie. Na domaine religieux il régner ndengeni. Ya ko sangisa ba église écuménisme église comme moko. OK. Yango mona batonga catégorie moko ezaka na 24 novembre yao. Bato ba na notre pe ba no sangana kuna chaque fin du mois bena début à mois. Oui bien ngo.
na 24 4 mois zawana et c'est comme tu vas s'en écuménisme kuna ah bon et comme si ko ça pris na stade des martyrs bo benga muta pa pevelo ngaya muta bimaya papa kuswaya batanzama ba noir baya musulman ya église a rêvé ya nzamba yoka nani oh véritable église corps ezaka na même doctrine même esprit même enseignement même baptême même esprit même destinée pour l'église corps mais tala ba doctrine ba église wana na bande ko na biso ba ala ku ba basambela kala bango oli ngulu te bango ah baza na raison ba milimo bi na ngulu bon milimo bi na ngulu taba ekoti ki na might bo poni ba boya mo mela might bango po basambela fa batika mapapa awa libanda bakota kuna parce que nzambe besaki Moïse ke bisika nyati bisika buli sapato etikala mais azando kikindoke koti mais le papa etika na porte le pont eza nzambe besa eza na ebite na mona na lo kuta munene le ba farisina ba script mutazando kya koti mais ma papa esumu ki etika libanda au moins te comme na confusion mobo au moins que basanga sa religion na kata stade basami nzambe akoyoka nani parce que nzambe atambola kana batoyo baza ko marcher dans la bonne parole o ba bengi la sainte nzambe ayoka minoko nyoso ayoka minoko nyoso mais doctrine ya minoko nyoso de minoko oui mutako sema na kikongo nzambe ayoka mais so za na kacha so za vrai adorateur akosema na kikongo o sambe na français o sambe na anglais nzambe ayoka so ki aza na 20 de vraie parole mais ce qui mutako miko sambe de que non kimbangu nda nzambe na ye nzambe bato mwindu moto nzambe ayoka par rapport à quoi tango zo tia créature comme créateur kimbangu to reconnaître comme un prophète on Nzambe utilisé un envoyé de Dieu atei Jésus Nzambe s'est manifesté dans miracle lelo aza quelque part bisika Nzambe bazali to kuta na musu mukolo ya lèvement mais bon ba yaki simana ye et comme kuna diangenda akomi molimo centre alors batu bazo bateke non to komi na tamoko difficile et qui ministre na domaine religieux ça ta sala ngombe sangana tout sangana place moko ma ona ba passer ba okene kapo bazo enveloppe nga bisika ba sangisi bata ba kikukusa bata banzambe ba noir batu rabunde ba kongo bisiko nzambe ate na koyate biblique rapport ni entre lumière na ténèbres rapport na okiendete oh yo asimbongo leki amina nga bijou oh bino ngana mota bino mona mbongo ndele ki bisu balobaka bongo ale mo ba témoin ngai na iloko na te lelo ba bunga ba changer langage ngana yana évangile pona uzwa mbongo na pona te ba so nzamba bénir na gloire à Dieu kena sambela pona gagner loko boy ngana sambela pona gagner Rome dessus ngana bongo motema depuis 89 tilelo à l'époque nano moins de 20 ans ndena tika mama nzambe non à l'époque biso bongo motema ko wenga biki to ali kolo ya solo qui ne bouge ki peko mais tala l'époque na bato kwa biso bongo le mitem bon et puis to demeurer til l'autre comme ibu et bon solo oni ko paniquer na mbongo alors domaine religieux za ko sangisa ba faux prophète un moment le prophète mta prophète m'a pédé okuta prophète na concert afali azali okuta ye na ba jusqu'à tout ba concert mukilizala ya azali B52 mawana yo 1000 fois 1000 encore un faux prophète à balle le lokuti prophète maza mutafla masunguru pasteur maza ndoki mais biso tango rêve est-ce ubenga pasteur et kiministre siko yango pona kene mbangu minute ba otanga internet pe kimangonga na domaine politique ezali ba alliance au mona union européenne union africaine FMI Banque mondiale ainsi de suite o ezali globaliser les années nouvelle ordre mondial o mutotangi kombo pape o apesi biso ordre que bali basi ndebisi yem do chapeauté alors na ordre mondial bango bazo opérer marque wana pona que na domaine ya technologie okuta ki a travailler on a makasi technologie zo mona lelo ba réseaux sociaux yo eza biloko diable asali pona a contrôler monde ayeba ba habitateur a identifier bato yango zo mona lelo ba réseaux sociaux oui eza mabete to utiliser yango yango tango tozo kota na ba réseaux sociaux komisi kombo no kuna bijou yoka patati nanana okoti na système ya diable ça oyeba po eza numérique a identifier yo mais soko sambela nzambe kati na solo ba kombone ko bimezo ako contrôler ba na nzambe te po yango pe facilité biso nzambe alingi to aleka peka na nzela ba réseaux sociaux tant to leki na ciel ouvert to tea bato babongo na mitima ba moni pe to tea bato ba oyeba ilonga passer que pour na leki na réseaux sociaux nzambe ba mi servi kana biloko mageza diable sala ngo nzambe mi servi nango po bato basala ba avion ba expression ba vie ba sava ils ba to sense occulte ils ba anjité
OK. Mais au moins, pasteur Richard a colonga, puis construit à côté en France, à côté en Amérique, dans mataka avion. Nous avons mis servi na biloko diable maga sali. Parce que là, on saisir temps et diable. Ils ont temps église. Moi, ça colle à Zana Nouana. Épouse à Zana Samokili. Moi, c'est manifesté dans la totalité. Mais tant que épouse à colonga en enlèvement, ndé antiki ça la apparition na ye a régner à Konza. Mais ça n'a pas préparatif. Tu vois, on a la technologie. Makamoze belé. Les gens sont comme M-Pesa, Orange-Man, sont comme numérique et côté vendu wana. Na cause na tine mutu mbona Senwave EKI. Et ça, le système austral, c'est déjà préparatif déjà. Mais Nzambe na bonzambe na pourquoi permettre que Satan a ça système au nyoso tangi 4 euros et mo penzamba se servir na. Mais na bonzambe na koka pe ko susciter ba savant na e. Après ko système Nzamba sala a préparé déjà ivre sali avant l'éternité. Et ça bongo diable baki Nzambe baki diable ko séduire mutu. Aye baki. Et là ko lekela Nzambe zate ba to ba kondana ko ada sa ki mabe non. Adam a kweka na propre loi Nzambe mo salaki. Nzamba tia dans la tête sur loi wana ayebe ka da kokoya et là on me lekela Nzamba préparer ka place ali avant la fondation du monde omoni ntu eza na plan Nzambe ebe ka da kokoya Jésus akoya akwa ko racheter peuple eza bongo eza place ali Nzamba za calcula tout et sengeli Satan za la parce que Satan au monde Apocalypse chapitre 12 verset 12 dit que non likolo bino bo sepela na bato bo vandi na likolo mais mawana mokili parce que Satan qui teli biso na nguluma alors ça parce que c'est la facteur temps. Alors, il y a un moment qui nouvelle ordre du monde pour contrôler le monde. Dans le domaine de travail, dans le domaine économique. Il y a un moment qui bouger l'économie à monde derrière la ligne. Soit bouger en gros, crise mondiale, il y a une crise mondiale. Le monde est comme ça. Même l'Europe, Europe est là. Mais Europe est préparée à la crise à cause de la crise. Il prépare la crise en Europe à cause de la crise. Tout ça ordre mondial. Si vous bougez l'économie pour passer comment? Tant qu'on a passé comme ma bijou ça na maïlo tangi ba classe sous ba diplôme aujourd'hui se retrouver maintenant au single au signer pacte na Satan pour na émerger. Les gens bato émerger mingi bato na bambong ebele. Tala mingi za bato ba seso culte. Tous les exemples me quoi Bill Gates. Asa muta seso culte. Na za milliardaire. Magena moni Bill Gates nga ça premier mais tant na talibwe au kaza 5e na monde. Bon ba leki bazali 4 ba libosone ba na ba milliardaire. Les gens comme posent musala, il faut qu'on m'appelle, il faut qu'on m'a lesbienne, ndé au cartonné. Les gens même ne répondent pas sur mon candidat au émerger, bien faut et comme un système mobimba au diable nga ko chabisu na katiwa. Alors mo qui les a foués de l'autre côté. Trois esprits ils bazo coopérer dans ba domaine, au moins ordre mondial balingi ba 6 sabat. Au moins en 2020, ba sali virus à corona, ba mutu ba créer yango. Parmi ba tu ba créer yango Bill Gates na kati. Et loko bomaka mariage à Bill Gates yango, moi sina a tellement système oyo. Tala ba tu ba kufa en Amérique. Tala bato bakufa en Europe, bato bakufa en Asie. Bien qu'en Afrique, bato bakufa pena mingité. A créer un ennemi. Ba créer virus. Virus na ko ya mu pepe bo mabato po ba bita terre ba o bato normal nzamba sali, ba lingi ba kufa parce que race o ya mi ange, mi démon ndé est dominé mokili. Ya mona ki musicien moko asala album mi ange, mi démon parce que yebi makamuni a lobby. Mi ange, mi démon baza bato normal quoi bisoté. Baza aza démon mais ko la tanzuta bo moto. Okoza peze maman bijou okutela mutu maza magicien barasa les na mokili mingi nini na bande ko na biso balingi ba masturbation oza moi oza mobile so ke na douche ko masturbation tango sema so zo koya maintenant ba prespoter baza ko zwa yango nde senga ke bato na ba ya ko vivre ba demona ba zwa nzota bo moto ba ko vivre na mokili tango sali biloko ndengwana c'est ma sono azu yango akiko pesa mutu mwa za faible en esprit tango anga kena mo sine fait nda azuzemi yo kaso boti mwana normal kala bana lelo na pesa ko de mwana moko alika na ba réseaux sociaux mukio no na baki mission na yo so ki wana na baki no ya zan identité mabeti mwana na bani ko saba vidéo na abani so na deza so inani tala makamona no bakwa mukolo yo kasa normal a cause la PV ah tetika tala biso tout le kana bo mwana yo songa bi bijou c'est makamo tant que na déjà ça non il makamo bana baza tala rationnel ezali na mokili au moins président neti tozo président lokola ya France et bi ka mutu normal dit ah ça nani papa mais ça reste miage mi de mon lo ba bon de la ba fungolo mi so mona identité na ah bon je te dis ouais yaki na Kishasa ouais yaki na Kishasa tala ah mais les biso castel au moins lelo comme bien présidentiel ah ça très mystérieux
au moins église na bango so no ezala bango ya Babylone wana ebukana kana biki kimage belé ba ba na so ton église wana tata ngo église na ko sila na suka mandat ya président o tala suka makambe koma na mokili kanga dato komango vraiment la kanyango pour makambe koma ben na mokili ya za envoyé à Satan azara sa mi ange mi démon ya mona mais moi sine tala moi sine mi ko mena kacha bibi azape na sexe mbala on teta za moi si vous comprenez bata molimo ba comprendre mamono loba. Alors tozo chité penza wa minute parce comme na suka conséquence nini ezali na bandeko oyo comme na bandeko oyo papa officialiser bango basi na basi baba na mibali baba conséquence nini ekokoma na ba vie na bango. Conséquence c'est comme bandeko bafungola matoyi bapesanga matoyi bapesa nzambe motema batanga Apocalypse chapitre 21 verset 8. Bible dit que pona ba abominable ba magicien ba menteur bato bosa makambo ekokana makambo obali muninga obali mbo obali ndeki par na bino eza na lac de feu tabalo ba lac de feu yobenga cancer mais na véritable terme na wabi lac de feu to pe gêne na lingala li felo parce que autant en Apocalypse chapitre 20 verset 14 à 15 babi que na séjour de mort na enfer baza jeté na lac de feu lac de feu ça veut dire ça comme mort tezo pela yo benga li felo parce que so tali na parabole ya l'homme riche na pauvre Lazare babi que Lazare tanga ku pauvre Lazare kena saint d'Abraham ta babi saint d'Abraham bitako fana na tolo Abraham expression saint d'Abraham ezo signifie que non bato nyonso baza na foi o Abraham azaki nango o atiki papa na Mésopotamie ke na mokilo nzamba alakisaki bato biso ndime évangile par la foi mokolo baboma Jésus na Galilée kuna ngaite mokolo na Golgotha na Zalate maintenant on croit qu'il pas sauver nga na ndimele tilelo biso ndime évangile par la foi yango toza sauvé yango ta toza sauvé to kene kufana na saint d'Abraham ezaka expression cela veut dire na lieu de repos topé paradis ozali provisoire nde bato bakufa na kati ya kolo bakeno fanda mais en fait ezaka lokola monde nde to monde entier to en Afrique to en Europe to en Amérique to en Asie to na kati affaire no mona ke lieu de tourner ezaka na kati affaire lieu de repos ezaka na kati affaire lana partanga parabole wana bien la Bible ezaka na kati affaire la Bible ezaba siko Satan mo afandi mon lieu ya makasi lieu de tourment bato bakufi dans le péché so magistrat kufi lelo akekuna en attendant nyokoma parce que non affaire funga o moto funga minote lo la pe funga minote to bato bafana libela lelo zaka nzambe na ba ange ne kuna ok babi que non kolo mukoloma ko zo lola oyo parce que lola pe comment suyer et comment suyer pourquoi parce que rébellion Satan e banda wana yango babi ki bazo lola na likolo ba ko nzamba lingo ko etoko atumbi yango asali lola sika na likolo sika selon Apocalypse chapitre 21 conséquence ba tout ba pratiquer o ba pratiquer lelo ba lesbienne ba pédé ba mona nzambe te ezanga ite Apocalypse chapitre 21 verset 8 ndelo bi makambo batanga yango sora bato conséquence na bango parce que na posa diable maman bijou diable na pla ya diable alingite ba être même moko ta mona nzambe même ngamu tuno lo ba diable na besoin mona nzambe te yango mona via ba nzambe za via ba combat ndemo ko sona bana ko te le combat spirituel selon Ephésiens chapitre 6 diable ko betanga ka flèche yo za pasteur ndo ganga mingo te abatwe abetinga ka flèche etanini apesinga ka esprit implicité na o terme na o sala ngai kobo pona ni diable ninga ngana kene na perdition na o terme diable ninga na zala ka mutalo lendo cela veut dire diable ka ko injecter bana nzambe bi wona bana nzambe to sambela o sambe mo ko na kata ma péché za yote yango to sambela ka mingi pona bato nzambe apesi mission bo bana fait à partir de mo kobo o finga melebite ba kombana za nango parce que minima bengani pas bijou minima bengani pas gérance minima bengani pas dadi et olanda motei wa bengani yango diable azana besoin te que moko tabika biso tout que na perdition yango mona to sambela toujours diable azotia ba coca jam ba obeta biso ba flèche pour to démérer kana via péché et puis que surtout démérer na viona ata levement sami to tikala rapidement numéro na téléphone abande ko bakola alors bien aimé dès que makamoro beze belé mais to komi to lobi yango lelo muke mais to ko lobela mi ko mingi soko lobi nga obenga passer Richard benga na plus de 243 99 848 78 07 plus de 243 99 848 78 07 soki kolo ce massa zongité to kuti na bino mbalasima kolo apambola bino. Et oui, tout est bien qui finit bien. Numéro d'Angazali plus 243 89 355 10 99. Pour liker vidéo, pour commenter, bah suggestion à bino. Toza lango bo 50 de kolo ba pesa commentaire eza vi na yo mais ko fingate. Pour partager pe émission pour et comme la pe bande ko mosusu et ko zala malade malamu mingi pona édification ya bana nzambe. Soki nkolo esa zongité
ngai na bino tomonani mbala sima nalingi bino mingi et je souhaite encore de nous souhaiter bonne année pour joyeux Noël 1 babé zara fête ya Zeus nakani parenthèse bonne année à tous et c'est la biso ezali toko makino na suka kande makomi lobi mieux vaut la fin d'une chose que son commencement dans 2024 ezali ya bana nzambe bye. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert